soit le Seigneur. lokumu mpe masanzo lezonga na nkolo. Paul écrit aux Romains que nous Paulo ayebisi barome ete biso oyo tozali kolelalela wana kozela biso tokoma pembeni na nkolo. Romain 8:23. Wana biso tozali koyemba biso posa na biso ezali ete mokolo yango ekoma mbangu assez vite. Il faut que nous puissions dire ebongi na biso tokoka koloba ete nkolo yaka nkolo Yesu yaka. Apocalypse 22:20. Tangu mosusu yango ekozwa mwa tango mpona makambo ekokisama yango ekokokisama mpona yango ekomami tangu yango ekobeta biso tokozala na posa moko makasi mpe tokoloba kaka ete nkolo na biso yaka nkolo na biso Yesu Kristo. Biso tokozala lisusu na posa ya kovanda lisusu na se oyo te na batango oyo tozali komona ete tozali mwa malamu soyons pas tout à fait d'accord avec telle ou telle chose. Tangu mosusu tozomona ete toyokani te likambo oyo to likambo mosusu kasi toyebi te nani yango akoki kozala na posa. Monter si complètement vers le Seigneur. Nani yango akoki kozala na posa amata sikoyo azala sikoyo na présence ya nkolo. Vieux frère qui avait déjà largement dépassé les 80 ans. Ndeko moko akomaki mwa mpaka akomaki deja na ba 80 ans pe ye azalaki te atango nyonso te lole ndenge ni lole za kitoko me ntango ye akomaki pembeni na kufa ye asalaki ete bato babondela mpona ete Nzambe akoka kozwa ye te aboyi kokufa. Nyonso ezali malamu ntango ye abongaki kokende wana ye ntango azali koteya me ye azalaki kolinga te kokende me wana ekoki kozala na ntina mpona biso lolenge wana te. Maloba na biso litatoli na biso mpe bomoi na biso ebongi na biso ekokana ntango biso tozali koloba ete nkolo biso tolingi yo yango ifo elakisa na kati na biso te yango mpe ezali ya solo yango ezali kaka te maloba kasi eloko ezali ya solo kouta na Nzambe na nzela na ngolu na ye. Biso tozali kozongisa matondi na ndenge tosangani na esika oyo ntango nyonso ngai pesaka ngai kutu pasi ntango namonaka bino nyonso bozali koya na esika oyo ntango mosusu bozowuta vraiment misika koleka kasi bino bozali koya esika oyo mpona boyoka liloba na nkolo. Wana tokatami vraiment na mitema ebongi na biso vraiment totya bosembo bosolo mayele nyonso na makambo biso tozali kosala na esika oyo mpona ete ezali mokumba oyo tozali komema ti ntango oyo nkolo asali biso ngolu tokoka kaka koteya oyo ekoki kotelema kaka liboso na ye. Soki nakoki koloba nyonso to nakoka koyeba makambo na ndenge na ngai wana ekozala na nyonso na kati na bolingo ya bomoto kasi ebandeli tu suka liloba ifo ewute epai na Nzambe mpo ye ya biso awa ifo toyeba ete biso mpe tozali koya esiko eske tozali kokokana tozali kondima ete oyo ezali loba na Nzambe me Nzambe ye moko akoki kosala ete makambo oyo ekokisa makati na biso. Nabosani te mpona nayebisa bino nyonso to boyei malamu na esika oyo boyebi ete ngai nazwaki mena
mokano ete na kaka na premier weekend nyonso ete bato bakoka koya na esika oyo mpona tokoka kosolola liloba na Nzambe. Ntango nazali kokanisa ete tozali kouta misusu pembeni misusu bauti mosika mpona koyoka liloba na Nzambe. Wana biso ebongi na biso kaka tokoka koyoka liloba na Nzambe ebandeli mpe lisuka. Pe namoni ndeko na biso sœur na biso Fox ye azalaki maladi vraiment alingaki kokufa pe iposa na ye ezalaki ete akoka kozonga na ye na lola me Nzambe asali ye ngolu mpe aza kati na biso tika ete nkolo akoka kopambola ye. Nazokanisa ntango tokomaki na hôpital kotala ye elikia ezalaki lisusu te kasi Nzambe asali ngolu azala lisusu katikati na biso na yango tokoloba ete nkolo tika ete mokano na yo esalama. Kasi ntango mosusu biso tolobaka yango kaka na monoko me tozali kokanisa yango te me bongi na biso tolobaka yango makati na kouta kati na motema na biso. Nakanisi mwa maloba ndeko na ngai atindelaki ngai mwa ntango moke mpe ye alobaki ete losambo ya moto na nkolo yo obengi ngai nkolo natini ete nakoka kozala oyo azali kati na mosala na yo etika ngai ete nakoka kokumisa yo mpe nakoka koteya liloba na yo yo otindi na mokili oyo ete na nzela na yango bato ebele bakoka kobongola mitema bayeba ete yo nde ozali komema bango tika ete opesa ngai bolingo oyo nkolo yo olingaki ngai tika ete ngai nakoka kolakisa bato bolingo oyo ozali kopesa ata baenemi na ngai balingi ngai te mpe makasi na ngai ezali kozila yo ozali kosala ete ntango toali konyokama ezala liko eloko na lokumu yo kolongola baoyo nyonso mabe mpe kosimba biso na loboko na yo na nguya mpona ete tokoka kotelema mpe tokoka kosala mosala oyo yo opesaki biso. Ngai nazali kotala ntango nyonso liloba oyo ngai natiaki yango na biro na ngai mpe lelo oyo nayokai mposa nakoka kotanga yango oyo mpe ezali mposa na ngai kouta na motema mobimba mpo na ngai nyonso ezali nyonso ete Kristo azali bomoi na ngai ete soki kufa ye yango ezala mpo na ngai esengo kaka tozoloba ete biso tozali kobika na ye mpe tokokufa na ye mpe biso tondimi ete soki tokufi biso tozokenda nkembo. Sango malamu ezali kouta bisika nyonso bato baza na posa bayoka eloba na Nzambe lokola nanu toyoka yango te oyo ezali ntango oyo vraiment ya kobuka mbuma elingi kobanda na ntango wana milimo ebele yango ekomemama na bokonzi na Nzambe. Na ntongo lisusu ngai na nzela na singa babengai ngai uta mboka oyo na Kenya mpe ezali libulukutu ya bato oyo bango bazali kobongisaka bakampagne mpona bato minene ba Billy Graham bato nyonso minene mpe bayokaki mosala oyo Nzambe apesi ngai mpe babengisaki ngai ete soki nakoki mpe koya kuna na mboka na bango nakoka mpe kosolola na deuxième weekend ya mars wana bato batondaki ebele koleka nano na mwana ndenge wana te. Nzambe ye moko nde azali kofungola baporte na ye kuke na ye mpe liloba na ye ekozonga pamba te mpona ete ye azali kofungola baekuke mpe liloba na ye ekokokisa nini yango etindamaki.
ngape nazali kondimete tikolo akoya tangu na ngolo ezali nano tangu na ngolo ezali nano mutu moko te akoyi koloba na biso ete tangu na ngolo esi eleki te to yango esili te. Kolo na biso alobaki ye moko bokoka kosala bosala te ntango ngai nakoya mpe ntango oyo asuka kokota wana nde ekuke kokangama mpe biso tokomemama pembeni na nkolo mpe ezali mpe na mabondoli mpe bato bazali kosenga ezala na nzela na singa to telefone mpe lelo oyo biso tokobondela na ntina na yango nyonso tokoki koloba awa te toyebi ete makambo malamu mpe ezali ya mabe mpe ezali koya kati na biso toyebi ete ntango nzambe ani kosala eloko moko ya monene moyini akosala nyonso mpona koya kobebisa mosala na nzambe kasi ezali katikati na biso te to na posa na biso kasi biso tozali kotombola miso na biso epai na nzambe wana tozali koloba na elikya nyonso ete yesu kristo azali molongi ata tozali komona likambo ndenge nano ekokai malamu te kasi biso soki tozali mbuma oyo momboto na Abraham na nzela na ngolu biso tozali kotala oyo miso tozali kobeta te kasi biso tozali kotalela oyo ye apesi biso elaka mpe biso tozali kotala na kondima nyonso na miso oyo na kondima tozali kotala ye lokola tozali komona mpe tozali kobika na elikya ete ye akokokisa nyonso na oyo ye alaki biso. Bongi na biso tokoka kozala na kondima na nzambe mpona yango ekangami na bilako nkolo apesi na libota na nzela liloba na ye biso toyebi nzambe na ndenge mosusu te biso toyebi ete azali nzembo ya nzambe na solo mpe azali sembo mpe ye akozangisa kokokisa liloba na ye te lokola biso totangaka yango na mokanda na ebelo ye akokisaki na elaka moko ete boya alobi ekokweya te wana ebongi na ngai nakoka kotanga yango mpona ete pesa biso lisusu mpe kiliki na kondima mpona toza nango na bosembo biso tozali na biso nyonso ete tokoka kolendisama na kondima na biso. Na ebelo chapitre 6 ces paroles magnifiques. Chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Précisément du verset 15. Wana biso tokubanda na verset 15. Hébreux 6 du verset 15. Hébreux 6 na verset 15. C'est ainsi que ezali na lolenge wana te moto wana awumeli na kondima mpe ye azwaki oyo nini nkolo alakelaki ye. Na verset 16 ntango bato bakataka seleka batangaka kombo ya moto oyo aleki bango monene mpe wana tembe nyonso esilaka libela na lolenge ete nyonso bango bazali kosala ekoka kokokisama na ntina yango nzambe alingaki kolakisa polele na ba oyo bazali bakitani na ye ndenge nini wana ye soki akati seleka mpe tembe moko te ekoki kozala po ete ye azali kosala yango na elika nyonso makambo nyonso na tina ete makambo nyonso tokoka kozala ba oyo bazwi makasi kotalelaka ete na maloba oyo nyonso nzambe alobi akoyikiki kokosa te biso oyo tozwi kobombama na biso mpona tokoka kosimba elikya oyo epesameli biso oyo epesameli biso. Quelle parole merveilleuse! Oyo liloba nini na bule pe ya mutuya.
Cela ne fait pas que nous consoler. oyo ezali kaka te oyo lendisa biso mais ezopesa biso lisusu makasi na kondima na biso yango ezali kotombola biso mpe ezali kopesa biso pikelisi makasi mpona biso tokoka kosalela ye mpe kolanda ye koyebaka ete lokola ye alakaki na Abraham mpe ye akokisaki yango akosala mpe na nzela na ngolu mpona bandimi nyonso Nzambe azali kokisa bilaka na ye lolo bonge te lola ekweya olie ete liloba na ye kokisama te Nzambe amemi biso na ntina ete tokoka kotia vraimen mokolo to na oyo etali liloba na ye oyo ezali makanisi na bato te mpe kozala lobi ndenge so ndenge mosusu te kasi kotalelaka liloba oyo ezali kokweyaka te oyo ya libela na libela oyo liloba na Nzambe ezali nde na nzela na yango biso totelemi na nzela na ngolo soki biso tozali kotalaka na makambo oyo eleki mpe makambo oyo nyonso elekami na ntango na biso na oyo kotalaka bandimbola oyo bato bazali kopesa biso tokoki kopesa lisusu matondi na Nzambe oyebi ete ye abateli biso na liloba na ye ngai lelo nazalaki na maloba koteya te kasi wana tosololaki moke na ndeko na ngai Komson nalingaki nakoka tokoka kosolola na makambo oyo biso toyebi na ndenge tomesani na musala oyo Nzambe apesaki Frère Branham koyebaka elembo nini ya suka Nzambe apesi na lingomba na ye lolenge asalaki yango na libotane na Israel na basamaritain mpe na ntango na Abraham wana ye azali komonisaka makanisi kouta na mitema na bato mpe boyebi malamu ete ezali na bandeko bazali kokende loboko mpe loboko misu bazali kolekaka makomi meme na ndenge na bango ya kointerprete awa balobi ete na ntango oyo mwana na moto akomimonisa epi wana ndeko na biso Branham ntango azalaki koya kotanga likomi oyo azalaki kolakisa ete ezali nde ye kasi soki tozali kokota vraimen na bonzindo ya likomi na bule tokoki kosala kokabonama oyo ezali Yesu Kristo mpe mosala oyo moto azali kosala na nkombo na ye soki bino bokoki kososola te nayebi te eloko nini tokoki kosala yango ebongi na biso ekokisama na nzoto na biso na makila na biso na elimo na biso ekoka vraimen ntina katikati na biso na bomoto na biso nyonso ebongi na biso tokoka kotelema kaka na liloba na Nzambe mpona libela na libela liboso te totanga na Luc 17 na Mark 24 ebongi na ngai nalakisa bino liboso okotanga makomi te kokokisama na makanisi ya bomoto na biso tokotalaka ndenge nini bachapitre elandani me ebongi ete molimo ekoka kofungola biso mayele mpona ete tokoka kotia eloko na eloko na esika na yango ntango biso tozali kotanga oyo ezali boyei ya nkolo katikati na makomi tozali komona yango na baevangile na baepitre me koleka kuna na mokanda na apokalypse na emonisele kuna bazolobela biso na ntango nyonso mpona boyei na nkolo kotalelaka apokalypse 16 ngai na kotanga na bino mwa makomi ndambo mpona alakisa bino mwa eloko moko mpona alakisa bino mwa eloko moko na apokalypse chapitre 16
na verset 15. Voici que je viens. Tala ngai nazali koya lokola moyibi. Béni celui qui veille. Esengo na moto oyo azali ekenge pe abatelaka bilamba na ye. Boye akoka kotambola te bulumbu pe bato nyonso bamona soni na ye. Yango nde ekomami awa na Apocalypse chapitre 16 na verset 15. En fait, nous aurions déjà pu lire au chapitre 14. Wana biso tungai totanga déjà na chapitre 14. Pour que nous ne nous mettions pas cela non plus. Ponete tokoka tia yango te tokoka kolandisa yango. Apocalypse 14:14 natali lisusu lipata ya pembe eyei kobima pe namonaki lokola nde moto moko afandaki na kiti likolo na yango alati ekoti ya wolo ya bokonzi pe asimbi mbeli moko ya kolongola. Yango elandani na chapitre 19 ya Apocalypse 19. Le festin des noces dans la gloire est décrit wana kuna elambo na mwana mpate eselobeli biso na Apocalypse 19 verset 1. Na nsima ya makambo wana nayokaki lokola mingongo makasi ya bato ebele penza bazali koloba na likolo, bazali koloba kuna na likolo, alleluya, lokumu nguya ezali mpona nzambe na biso. Pe yango elandani pe komami na verset 9 pe ye alobi na ngai koma esengo na baoyo nzambe abengisi na feti ya libala ya mwana na mpate. Awawa elambo na mwana na mpate yango ebengisami abete botala ye azali koya kuna kouta na mapata pe wana feti ya libala yango etangisami na Apocalypse 21 na verset 1 elakisi biso lola ya sika pe lola ya mabele ya sika yango ekoma pete namoni mabele ya sika pe mabele ya lola ya sika mpona oyo ya likala yango elimwaki pe bamai mpe ezalaki lisusu te. Soki biso ozali kotalelaka makambo oyo na Apocalypse 19 1-10 wana tozali komona feti ya libala ya mwana na mpate pe na parti ya verset 11 kolo azali kokita pe wana bandeke nyonso lolo basangani lokola tokotango na verset 17 mpona kolia misuni oyo ya babundeli po bayaki kobundisa nkolo mpona ete nzambe ye nde alakaki etumba oyo mpe asokisi makambo nyonso. Wana soki totangi Apocalypse 20 na verset 1 wana tomoni ete millénaire yango ekomami mpe na verset 7 babi na biso ntango 1000 ans ekosila Satan ye akobima na prison na ye mpe yango na Apocalypse 11 esambisami ya suka ekoya wana na suka na Apocalypse 20 mpe na Apocalypse 21 verset 1 mpe kuna esololi na biso na tiki na ete mabele ya sika mpe lola ya sika na verset 2 wana ezali na tina ete ovili ya bule ezali kokita kouta na nzambe ezali kokita lokola mwasi na alati lokola mwasi na libale. Biso toki kokamwa te na wana nyonso soki natangi na Apocalypse 22 oyo ngai natangaki liboso ya bachapitre nyonso wana kotangaka na verset 6 wana verset 6
Apocalypse 22 na verset 6. Puis il me dit, Pe ya lobeli ngai. ces paroles sont sûres. Maloba oyo ezali solo. Et le Pe iyo nde nkolo nzambe na milimo oyo na basakoli a envoyé son ange. ye atindaki mwanji na ye mpo na kolakisa basali na ye makambo oyo ekokoma kala mingi te. Na verset 7 tala ete ngai nazali koya kala koumela te, apambolama oyo azali kobatela liloba oyo nalikomi oyo ewuti na buku oyo. Soki tozali kotala makambo ndenge ezali kolandana tozomona ete yango ezali kolandana moko likolo na mosusu. Mpe soki otali na Apocalypse 19, Apocalypse 20 ezali koya na Apocalypse 22. Mpe soki totangi na Apocalypse chapitre 20 tozomona deja esambiseni oyo ya suka mpe trône blanc ezali mpe balivre efungwami, babuku efungwami mpe bato bazali kosambisa mpe bato nyonso oyo bazali monani te katikati na buku na bomoi bango babwakani na kufa oyo ya libela. Apocalypse 20 verset 15 oyo ezali kufa oyo elandani yango nyonso ezali kolandana. Mpe ye na Apocalypse 22 mpe yango ezali kozongisa biso lisusu na ntango. Mpona nini? Ezali toujours na ntina na ye mpona ete eternité yango ezali na suka te. Na Apocalypse 22 verset 1 mpe ye amolakisi ngai mai moko monene epai nini mai na bomoi ezali mai oyo ezali kobima ya peto, ezali lokola kristal mpe ezali kowuta na kiti na bokonzi ya mwana na mpate mpe na Nzambe mpe zingazinga na katikati ya mai oyo ezalaki na banzete oyo ezalaki kobimisa bambuma na yango 12 mpe na mwa nyonso yango ezalaki kopesa bambuma na yango mpe bakasa oyo ya nzete oyo ezalaki mpona libiki ya mabota oyo ezali kolakisa biso lolenge nini bomoi tokozala na yango na millennium kuna. Yango elakisami na biso na clair nyonso. Soki ngai namemeli bino mpe na Ezekiel 47 tokomona makambo nyonso tu mpe ndenge wana. Natangi makambo makomi oyo nyonso mpona kolakisa biso ete ekoki biso tokoki kotanga Biblia te lokola livre moko boye lokola journal te, kasi biso ebongi na biso tozala na oyo ewutami epai na Nzambe emoniseli kozala na bokonzi oyo Nzambe apesi mpona kotanga likomi oyo. Na Ezekiel 47 natanga likomi ekokani na Apocalypse 22 mpe wana ezali na Ezekiel 47 na verset 12 wana yango ekangami na Apocalypse 22 wana zingazinga na mai monene oyo wana banzete ya ndenge na ndenge ekobima ekobota mpe ekobanda ekobimisa wana bakasa na yango ekokawukaka te mpe wana bambuma na yango ekokweyaka te na mwa nyonso yango ekobimisa bambuma oyo eteli. Totangi yango ekangami na Apocalypse 22 ezali lo ndenge wana liloba na Nzambe yango ezali kopokisama. Sasa epi tokota na moto ya likomakanisi na biso sujet na biso yango ezali na Luc chapitre 17 oyo ezali makambo oyo ezali likonzi na malakisi mpe na koloba malembe mingi oyo lokola oyo azali mopanlikisa bongo liloba oyo efo ekende na pole malembe mpona ete yango emonisama. Kasi ntango biso tozali koloba oyo ezali oyo likonzi ya lilakisi
ebongi na biso yango ezala vena na pole ezala na pole na tine tata oyo asuka akoka kososola yango awa mokonzi na Luc 17 mpe ndeko Branham mpe alobaki yango ekobandi na verset 30 kasi mpona tokoka kozwa contexte moko ya malamu tokoka koyeba ndenge nini yango ebandaki na ebandeli boyebi ete na verset 30 yango etiami uniquement mpona tout comme dans Apocalypse 10, lokola na Apocalypse 10 yango pe etiami na tous les autres versets. likonzi liboso ya baverse nyonso Mais vous savez, kasi bino boyebi ete yango ezali nini en ce lieu, mpona biso na katikati na esika oyo ebongi na biso tokoka koyeba ndimbola du contexte, soki toyebi ndimbola na yango biso tokoyeba eloko nini verse moko na moko elingi kosolola pour être clair, mpona ete tokoka kozala vraiment pole ce que signifie soki nalingi nayeba eloko nini ezali na verse 30 ya Luc 17 du verset 25 bongi na biso tobanda kotanga a partir ya verset 25 tina verset 37 et j'ai alors wana seul verset ezali kaka verse moko wana nde intégré dans tous les autres versets. elakisi ete likomi wana yango ezali kolandana na baverse nyonso mosusu Et d'accepter ce qui nous est dit. Lisons Luc 17. tosuka kaka te na koyoko balobeli na biso me totanga Luc 17 na verset 25 Il faut d'abord kasi bongi na biso liboso qu'il souffre encore beaucoup et qu'il soit ye anyokoma mingi mpe abwakisama na mabota oyo na ntango oyo fut au jour de Noé. lokola yango ezalaki na ntango na Noe yango lolenge moko ekozala Fils, na ntango na mwana na moto on mangeait et on bato bazalaki kolia mpe komela se mariait, bazalaki kobala on était mariés. mpe bango bazalaki Jusqu'au kobalisa jour où Noé ntina ntango oyo Noe dans l'arche. ye akotaki kuna na katikati na bwato na ye mpe mai monene eyaki mpe yango ememaki kufa ya bato nyonso De même, lolenge moko na lolenge moko au jour de l'autre, na ntango na lote on mangeait, bato mpe bazalaki kolia on mpe buvait, bato mpe bazalaki komela on achetait, mpe bango bazalaki kosomba mpe bango bazalaki koteka on bâtissait. bango bazalaki kokona bango bazalaki kotonga bandako Au Lot kasi mokolo oyo Lote quitta Sodome. ye atikaki Sodome Nuit de feu wana moto moko monene tomba du ciel mpe ya moto moko makasi yango ekitaki mpe ebebisaki bato ebomaki bato nyonso bozali kososola que les deux fois. me ntango nyonso oyo epai na Noe mpe na place na Lote C'est la destruction. ezalaki nde kobebisama ya nyonso moko Est entré dans l'arche, akotaki katikati na bwato na ye est sorti. mosusu abimaki kowuta na mboko na Sodome kasi na ntango nyonso mibale wana A eu lieu immédiatement. esambisami eyaki kokwea makasi nsima na yango Verset 30. mpe soki tokotanga na verset Il en 30 sera yango ekozala lolenge moko jour na ntango où le Fils de l'homme mwana na moto akomonisama ekozala lolenge moko ntango mwana na moto akomonisama Je relis le verset, puis je poursuis ma lecture. ya kokoba kote ya nanga ekozala lolenge moko wana verset 30 Le Fils de l'homme, wana mwana na moto akomonisama verset 31, na verset 31 si quelqu'un est sur le toit, soki moto moko moka mokolo wana akozala likolo na batole na ye dans la maison, to misu baza na bandako ne descende oyo aza pas likolo akita te prendre mpona akoka koluka kozwa biloko na ye mpe soki motu azali na elanga azonga te azonga nsima te
na verset 32. Souvenez-vous, Bokanisaka oyo na mwasi na lota na verset 33. Oyo azali koluka kobomba bomoi na ye akobungisa yango, kasi oyo akobungisa bomoi na ye akozwa yango lisusu. Mpe ngai nazali koyebisa bino na butu wana mibale bakolala na esika moko na mbeto moko, moko akomemama moko akotikala. Ekozala mibale bazali kotuta na bamule na bango, moko akomemama moko akotikala. Mibale bakozala na elanga, moko akozwama moko akotikala. Mpe badisiple na ye bayebisi ye epai nini misusu bakozala. Ye alobi na bango te epai nini nzoto ekozala wana nde bampongo bakozala. Epai nzoto ekozala bampongo nde bakozala. Awa makambo ezali polele, awa ezali kosangana na oyo ezali boye monisami ya mwana na moto. Awa ntango mwana na moto amonisami, mpe ya mibale ntango bokomona mwana na moto azali kowuta na mapata, mpe mosusu ntango bokomona elembo ya mwana moto kuna na lola. Ebongi na biso kokabola makambo nyonso, mpe tokotia eloko na esika nango katikati na Biblia, mpe tokoka koyeba epai nini yango evandi. Soki na Luka 17 yango ezali komonisa mete ezali pole mpona biso, ezalaki na Noa. Nzambe amonisaki ye nini elingaki kokoma, ye azalaki mosakoli, mpe yaki na lilobo Nzambe apesaki ye. Ye ateyaki na ntango wana mpe bwato na ye esalamaki, mpe yango ekomaki na suka, bwato esalamaki, mpe Noa akotaki na kati na bwato na ye. Mpe nsima ya mikolo sambo yango ekokisami, nsima nde libebe eyaki kolandana. Oyo ezali te ndimbola tokanisa toteya te, ezalaki mosala na Nzambe kotalelaka na oyo ye alakisaki, oyo alobaki ete nkembo na ye komonisama mpe mai kokweya. Mutu moko ebongaki te banda kotia bamakanisi na ye na makambo oyo te, kasi bango bayokaki kaka te me babikaki likambo wana, mpe bango bamonaki likambo wana ndenge elekaki. Oyebanaki ete liloba na Nzambe yango ekokisami na ntango na yango nde ezali na motuya. Ezalaki na biso te tokoka kointerprete te, kasi ebongi na biso komona liloba na Nzambe kokokisama. Na ntango na Abraham ezalaki ndenge nini, mpe na ntango na Lot kabokisani alaki ete Abraham ye azalaki na Sodome te, kasi Lot ye azalaki na Sodome mpe abengamaki abima. Kasi likambo nini elekaki mokolo wana kaka oyo Lot abimaki na Sodome, mbula moko ya moto ekitaki ya mamoto makasi, mpe bato nyonso tu basilaki, mpe mwasi na Lot alingaki kotala ye akomaki libulukutu ya mungwa, mpe kuna ezalaki na ntina te mutu akoka kotia makanisi na ye, kasi ezalaki kokokisama liloba oyo Nzambe alobaki. Biso awa tozali na elaka ya mosakoli Malachi kotalelaka ete oyo ezali motango na nkolo, mpe ya ntango wana ekoya mpe ekozikisa lokola na fournaise baoyo nyonso ya mabe, bakozala lokola banzete, ekozala lokola bakasa, mokolo na nkolo ekoya mpe kozikisa yango. Nani natanga yango lisusu kaka liteni ya likomi oyo ekomi na 2 Pierre 3, natina ete biso nyonso oyo tolandani na nzela likomi
2 Pierre 3 na verset 10. Kasi mokolo na nkolo ekoya lokola moyibi pe wana lola ekoleka na basomo nyonso. 2 Pierre 3 verset 10. Kasi mokolo na nkolo yango ekoya lokola moyibi, kati na yango lola nde ekoningana pe baoyo nyonso tu ya nzoto ekobebisama na moto monene, na biloko oyo nyonso bato nyonso tu ekobebisama na moto monene. Pe nsima elaka ezali liboso ete likambo oyo ya pasi eya epai bato bakozika makasi, kola alobi ete botala ete ngai na kotindela bino Eliya mosakoli. Malachi 4 verset 5. Pe ntango mosala wana ya ekosila yango ifo ekosukisama moko ekozala na moto wana, moto ifo ekweya. Soki moto wana ekwei te, wana elakisi ete Nzambe akokisi makambo oyo alobaki te. Ntango bato bazali koloba ete nyonso esilaki na mosala na ndeko na biso Branham, nga alobi wa eza ndenge wana te, oyo ezali kaka ebandeli ya makambo. Mpona ete na ntango ete nkundi ye azongaki kuna na nkembo, bato nyonso na mokili nde bayaki koyeba ete moto monene ayaki na se oyo William Branham, oyo moto moko akokaki kose kompare na ye. Kasi moko tayebaki sango nini oyo ayaki na yango, oyo makambo ya kozongisama, message ya restauration na makambo nyonso ekolanda nango eyebanaki te. Kolo mosusu na mwa oyo ya avril 66 pe na décembre 69 ngai nazalaki na mwasi na ndeko na biso Branham, pe tozalaki kosolo na bandeko mosusu basi pe mibali oyo bazalaki wana. Pe ngai natunaki ye ndeko na ngai frère Ser Branham, wana ntango mobali na yo azalaki na bomoi, yo oyebaki makambo ezali nini? Yabi te, nayebaki te, nazalaki kososola te, nazalaki koyeba te. Eloko nini naloba wana? Eza lelo na bato oyo wana bato bazalaki balali bayebi ata makambo te, o bazali kososola te, bazali koyebola ndimba ya makambo te, bango bazali koya pe bazali kotia mobulu katikati na bokonzi na Nzambe, pe bazali kotia makambo oyo ezali na molongo te, oyo evai na moboko ya likomite, oyo nyonso Nzambe azali kosala yango ifo ekokisama na liloba na ye. Noa ye akotaki na bwate na ye, me liboso nyonso ye lite ezalaki ete mbula ekokweya. Lot abimaki abaki te liboso na nyonso eteyamaki ete nakozikisa Sodome na Gomora. Makambo nyonso elekaki na ndenge Nzambe alobaki yango, pe likambo moko wana yango ekokokisama na ntango na biso oyo. Ntango mosala moko epesameli na mokili, autour de la tâche que Dieu s'est donnée aura trouvé son achèvement. Alors nzela nini Nzambe apesi lilakisi moko wana lingomba ekonetolama, ekomemelama na lola lokola ndenge Lot akotaki na bwato na ye. Pe ndeko Branham alobaki ete esengo nini ezali, moko azalaki kokota, moko azalaki kobima. Oyo ezali elembo ete mwasi na libala azali kobima na binzambi nyonso, pe ye azali kokota kati na Kristo. Pona ete ezali kaka kati na Kristo biso nde tozali na bobombani malamu, pe na suka bobongwani ya nzoto na biso, pe komemama na lola
na suka na yango moto ekokweya nsima na biso kokende na lola. Soki moto alobi na biso ete makambo nyonso esi ekokisami mpe tozali kozela eloko moko te, wana ezali lokuta. Nyonso ekoleka kolandana na molongo ndenge Nzambe alobi yango. Nazalaki kotanga na Matthieu 24. Na Matthieu 24 awa ezali d'abord na tina na bato oyo bakoya bakolobaka ete biso tala nkolo azali kuna na desert mpe bakosala bamiracle ebele, mpe elandani elobi ete ekozala lolenge moko na oyo etali ntango mwana na moto akoya. Mpe awa na Luc 17 eloko wana mpe monani pe wana esika nini nzoto ezali epai wana nini bampongo bakozala. Ye moko ya mimonisamaki, ye moko nde akomozoya kozwa biso mpona kozwa biso mpe amema biso. Bato nyonso ya mimonisamaki katikati na bango ya koya kozwa bango amema bango. Ezali na mwa ntango wuta bato bazali komoni kozwa emoniseli mpe na ntango bango bakonetolama. Eza na ntango liloba ifo eteyama epui nsima na yango makambo ekokoma na suka. Na ntango wana Nzambe azali kobenga biso tobima kowuta na malakisi. Malakisi elakisami biso, wana bobongisami na biso, mpe biso ebongi na biso tosomba ntango yango. Mpe tokoyeba ete nsima ya konetolama wana kosambisama ekoya, mpe wana bakomona ete kolola ekobaluka. Wana na Apocalypse 6 na verset 12 bato bazali koloba ete ono kolo asi ayaki mpe baetwale soki eza wana bakolobaka makambo nyonso ndenge bango balingi. Yango makambo ekangami na yango ekoki kokokisama te. Ngai nakoki kondima yango te. Soki moto akokaki kososola ete bato ya ndenge wana bakoki kopusana te na oyo ezali likomi, ebongi na yo ozala oyo ozali na mokumba Nzambe apesi yo mpona ete yo koka koklase makambo oyo lokola ndenge Nzambe ye moko azali kokanisa yo. Nsima na biso konetolama wana kosambisama ekoya. Ebete bobondela mpona ete bokoka kokima na makambo oyo nyonso ekoya na mokili oyo. Luc 21:36. Luc 21 bino bokoki kotanga yango na verset 36. Et biso tokotanga likomi oyo na Matthieu 24. Matthieu 24 na verset 29. Sima na yango, sima ya makambo nyonso ya pasi wana moyi ekokoma mwindu mpe sanza ekokoma mwindu mpe baetwali kokweya kona buta na likolo mpe makambo nyonso tu yango ekoningisama. Mpe wana emoniseli ya mwana na moto ekomonisama na lola elembo na ye, mpe bato nyonso ya mokili bakolela mpe bakomona ntango ye azali koya kowuta na lola na nguya nyonso mpe na nkembo nyonso nkolo kokita. Wana boyei mibale ekeseni, moko ezali kosolona ntina ya konetolama, mibale bakovanda na mbeto, mosusu bazali kotuta ensemble, mosusu bazali na elanga, moko azwami moko atikali. Awa kotalelaka na suka na makambo oyo nyonso tu ya pasi wana ezali boyei na ye mpona bajuifu. Petika na yebisa bino buku akotanga yango na pole nyonso wana tokotala ndenge nini ye ezali kolandisama komata na biso na lola yango ezali liboso
liboso ete wana pasi ekweya mpe ntango wana moi ekokoma lisusu kopela te sanza ekomi mwindu mpe yango ekozala ntango wana ekomami ete elembo na mwana na moto ekomonisama wuta na lola mpe bato nyonso na mokili bango babanda kolela kobanga soki bato azoloba ete mwana na moto asiya ye te biso makambo wana ekokisami te mpasi nano emonani te génération moko te nano ebandi kolelalela moto moko nano amoni elembo ya mwana moto na lola te lelo bato bazali kosepela kosala bafeti bacarnaval na bango kasi bato oyo bazangi révélation baza koloba ete makambo nyonso ekokisami wana nano kutu ekokisami te nzambe na biso azali nzambe na solo tokoka kotala liloba oyo elandani na Apocalypse chapitre 1 mpe tokomona ete boyei oyo ezali koloba lolenge moko na oyo biso toyebiki kotanga awa na Apocalypse chapitre 1 na verset 7 na verset 7 kotala ete ye azali koya kouta kuna na mapata miso ya bato nyonso ekomona ye ata baoyo bazokisaki ye mpe bato nyonso ya mokili bango bakolela ntina na ye na ntango wana ye azali koya lokola nkolo lokola oyo azali na ngoya nyonso me botika ngai na verset 8 ngai azali ebandeli mpe suka yango elobi nzambe oyo azali mpe azali na ngoya nyonso. Amen. Ezali moya koleka libanda ya makambo wana ezali te. Zakaria alobi ete bango bakotalela oyo bango bazokisaki mpe génération nyonso tu ekolela na ntina na yango. Zakaria 12 na verset 10 na kati na Bible nyonso elandami mpe ndimela ngai yango ezali mozindo mingi lokola basakoli mpe bantoma ezala na evangile ezala ta na kondima na kala to na kondima na sika nyonso ezali kolandana na ndenge moko nzambe apesi yango kasi bonge na biso na kolandana oyo yango ekokisama na ndenge nzambe ye alakaki yango ezali makambo za kouta na mutu te kasi yango fo euta katikati na biso na emoniseli kouta na molimo sango ntango nkolo na biso akoya komonisama na miso na bato nyonso kotalenaka meme bajuif oyo basalelaki mabe eozala te oyo boyei mpona komema konetolama ya lingomba te bango babete bango bakotalela oyo bango batobolaki bango bazokisaki mpe bakotuna ye bapoto na yo euti wapi ya koloba ete eutaki na bandeko na ngai mpa ya bakamarade na ngai mpe bakoyeba oyo bango bazokisaki mpe bango bakolela utailaka Zakari 12:10 bakolela lokola mutu akufeli mwana kotangaka bikumi oyo tolobi ete ata mutu azangi mayele mutu na liboma koki kobunga te soki ye azali vraiment na bosembo ya kolanda kaka nzela oyo ya lilobo emonisami ebongi na biso ete tokoka kobimisa makambo na biso na oyo lolenge nzambe azali kokanisa te tolobaki ete profete alobaki te mosakoli alobaki eloko mosusu te alobaki eloko mosusu te soki kaka oyo nzambe alobaki na nzela ya basakoli misusu na bantuma misusu balobaki kaka oyo nzambe alobaki yango ifo kokisama kaka tozali kozela lisusu bosukisami wana ngai nakoki koloba yango kobengama ete bato babima yango nanu kuta ekomi nanu te na yango nyonso
Nzambe apesaki biso message oyo tobengama bato babima mpona ete sango oyo ya kobengama bato babima ifo eteyama na mokili mobimba. Ezali lolenge wana ndenge Nzambe azali kosala mpe frère Branham alobaki ete na bato nyonso Nzambe apesaki na ntina ete sango oyo ekende bisika nyonso mpe lelo oyo sango oyo ememami na mokili mobimba mpe maloba oyo ezalaki na katikati na kobombama yango ekabwani na ndenge na ngolu. Nzambe na biso ateleli biso na ngolu nyonso mpe ye amemi biso na kati ya liloba na ye mpe na kati ya vononokano na ye na ntina na yango makambo oyo nyonso ezali na molongo te ebongi na biso tobwakisa yango oyo elaka ezali kolakisa ete Nzambe azali na mwango moko malamu mpona biso. Nalobi na yango oyo ezali solo kati na Nzambe azara ezalaka te. Nzambe azali na mwango na ye, Nzambe azali na makambo na ye, makambo ne nyonso ekolanda na ndenge ye akanisi mpe biso tozali kati na mosala oyo Nzambe azali kosala. Tika yango ezala ndenge wana mpe liloba na yo emonisami ekoka komemama na mokili mobimba. Interpretation te makanisi ya bato te kasi litatoli oyo ezali toli nyonso na Nzambe kotalelaka pole oyo ya solo na lolenge te Nzambe atie lisusu azongisa yango na mwinda na ye na ntango na biso. Ebongi na biso te tokoka kokontinue kotambolaka na mai oyo ya kala. Biso tobimami na biloko wana, bato balati bilamba oyo ya bababilonien mpe babombi makambo ebele, kasi biso tobimi katikati na Babilone mpe Babilone ebimi katikati na biso. Ebongi na biso tokoka kozala sembo, tokoka kozala sembo toyeba bato boni bato babimaki na Babilone bango depuis réformation babimaki me bazwi biloko ya kala babimi na yango kotalaka banzambe misato babateme makambo nyonso ezali kati na Bible te, makambo nyonso ezali katikati na Bible te, kasi Nzambe azali atindi mosakoli moko mpona kolakisa biso kozongisa biso na nzela mpe kolakisa biso makambo nyonso mpona kolakisa biso ndenge nini ya kokorige makambo oyo nyonso mpe biso tokoka koyeba solo mpe tokoka koloba ete Nkolo yo osali makambo oyo na lolenge moko ya malamu mpe biso tobiki yango mpe biso ozali komona yango. Sasa mpe tokoloba ete sango malamu na bokonzi na Nzambe yango ebongi eteyama na mokili mobimba na ntina ya témoignage litatoli Matthieu 24:14. Sango malamu oyo emonisami kouta na Nzambe oyo ezali kopesa esengo mpe yango na kati na yango ezali na oyo nyonso Nzambe alakaki na lolenge wana biso mpe tozali kosepela kotalelaka oyo nyonso oyo ezali na nzela na biso ezala mabe malamu biso totondi na esengo po toyebi ete nani biso tondimeli toyebi nani asololi na biso mpe biso ezali na esengo ya kolanda ye. Soki Nzambe apesi biso ngolu na ye biso tokokoma makambo mpe tokotia yango na moboko na yango malembe na ngolu na Nzambe bokanisa teke na yawa lokola moto na leki bino na likoki koleka mpe bato mosusu kasi na mbala moko ntango nazali koza yo ezali makambo ezali komona na ndenge mosusu Nzambe azali kofungolanga makanisi aza kofungolanga mayele aza kolakisanga baimonisa mpe nazali komona kapule
ete makomi nyonso tu ndenge nini ezali kofungwama oyokani na makomi ndenge Nzambe azali kopesa yango. Wana tokoki kolomona ete na Ancien Testament wana ezali kosola na biso na oyo ya Bayuda mpe na baoyo etali banation babota. Mpe tomoni oyo eleki na 17 après Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, wana kobebisama ya Jérusalem. Mpe balobi ete wana baoyo bazali na bana bobondela mpona ete kokima ekoka bino te na motango na elanga. Ezali mpasi mpona kolandisama makambo oyo nyonso. Nzambe alobai makambo ebele na mwa ntango moke, kasi ebongi na biso emoniseli mpona kotia eloko oyo na eloko na esika na yango na ntango oyo ya Nzambe. Aleluya! Mpona ete Nzambe azali kopesa biso na ngolu na ye tokoka kotelema na se ya makila na mwana na mpate. Lokola biso totangaki yango na ebandeli, Nkolo apesaki elaka na ye mpe ye alobaki ete bilaka na ye nyonso yango ekokokisama mpe yango ekokokisama lokola ye alakaki yango. Lokola elekaki na Noe, lokola elekaki na Lot, mpe bato makambo oyo nyonso ye alobaki yango ekokisamaki. Ekozala mpe lolenge wana ntango mwana na Nzambe akomonisama. Ekozala lolenge wana mpe ntango emoniseli oyo apesi yango ekokoma na suka, mpe oyo akomimonisa ye akozongisa biso na nzela na ngolu na ye. Ye afungoli biso nyonso mpe biso tokomona nyonso ete ekozala kaka elakisami te, meno ekozala makambo na solo mpe biso tokomona yango. Boseko ekozala makambo na solo, obongolama ekozala ya solo, omata kuna na lola ekozali likambo na solo, okutana na nkolo na mapata ekozala ya solo, feti na mwasi na libala kuna na lola ekozala ya solo. Kasi sasa ipe ezali mateya mpe nsima ekozala kokokisama ya liteya oyo mpe nsima makambo yango moko ekoya. Toyebi ete Nzambe apesi biso ngolu oyo. Eske makambo oyo ezali vraiment poli? Na ndimi ete Nzambe apambola bino. Amen. Totelema mpe tobondela. Tata na biso zali likolo, wana nga nayebaki te na koloba makambo nini, nga nayaki katikati na esika oyo na lisanga oyo nayebaki kutu te eloko nini nga nakoloba. Nazalaki ata likanisi moko te na motema na ngai te to makanisi nini, kasi yo omonaki libota na yo mpe yo otali bango na ngolu na yo. Yo ozali kolakisa biso, yo ozali kolendisa biso mpe yo ozali kovandisa biso na mosala nyonso tu oyo ya Nzambe yango ezali kokokisama. Na kati ntango nyonso ozali kosangana, yo ozali kosala eloko moko mpe tozali kobondela yo okoba na komonisa maloba no ebombami mpe okokisa yango. Sala ete biso tokende ntina suka tokoka kozala na oyo yo ozali kosala, tokoka kokotisama mobimba na baoyo nyonso yo olaki biso mpe na baoyo nyonso yo okokokisa yango. Topesi yo lokumu mpona ete yo ozali vraiment pembeni na biso mpe yo ozali kosolola na biso, mitema na biso ezali kopela na ntina eloba na yo oyo epesameli biso. Nzambe moyenge beni, yo yebi baposa na biso nyonso oyo nyonso ekoki koleka na bomoi na biso. Oyebi ndenge nini tozali komatambola, tozali kobondela yo na ntango oyo otalaka surtout mboka oyo na Autriche. Nzambe oyo kolo mpe sembo yo okoki nzala makoki ya kolongola mabe nyonso, kopesa bato ekangolami mpe yo akomonisama.
tozali kobondela mpo oyeba oyo nyonso bazali kobela o nkolo tika te ozala pembeni na bango yo ozala médecin na bango yo kwa komimonisa lokola yo ozali na baoyo bazangi babungi yo ozali mobikisi na yo babeli yo ozali nganga nzambe monene kolo mimonisa lokola yo ozali kolo topesi yo matondi ekomi mpo na biso nyonso likolo na nyonso yo ozali kolakisa biso mpe ozali kolendisa biso yo ozali kobenga biso tobima topesi yo matondi mpona mosala oyo ya lisakoli mosala oyo na ndeko na biso Branham yo bandaki na oyo ya yambo ya lobiko na ye mpe topesi yo merci mpona na yango yo tinde biso profete eli liboso te mokolo no monene kwa kokoma mpe olakisi biso lisusu ete mpe sango oyo yango ekolandisama boye ya mibale na yo yango nde ezali lolenge wana topesi yo matondi na ntina na yango tozali kokumisa komono monene mpe ntango sango na yo kokoma na suka mpe oyo ya suka kobima mpe wana ekuke ekokangama wana yo komema biso na ndako na yo mpe kosambisa mikokwea na se oyo kolo tozongisi matondi tokumisi yo tolingisi tozali so na liloba ya koloba te kati na biso tozali komona lolenge moko monene aleluya na nkombo no monene pambola tikete mitema ekoka kozwama na badesizio zama na mitema na biso mpona lokumu ya nkombo na yo mpe tokoka koyeba ete ntango ezali lisusu te mpe sango malamu na nzambe ekomi monene mpona biso kolo topesi yo matondi na ntina na yango oyo ezali lilakisi ya pamba te kasi ezali liloba na nzambe etondi na nguya mpe yango emonisama na baoyo bandimi nzambe molingani yo yebi mitema nyonso oyo nyonso etutanaki na makambo nyonso bazalaki kosolola na bango bainterpretation katika biso nyonso toka kosolola na ngolu na yo kaka masolo na yo yango nde ezali solo mpe yango nde komema biso na suka kolo nzambe na biso moto nyonso to azali mutu na lokuta kaka yo nde ozali kosolola na solo alobi kaka nzambe ye moko nde azali solo ka moto nyonso na nsuni azali mokosi kolo longola biso na mamunoko na bato oyo na lokuta mpe mema biso na makolo na yo mpe toyoka yo kosolola mpe wana emonisemi komonisama pole ekomonisama o nkolo napesi yo matondi mpona libulukutu ya bato oyo osomi na makila na yo tika ete epai nyonso bazali na mokili bisika nyonso bango bamipesa na yo o nkolo yokoka koyokisa biso lisusu liloba moko na monene mpona ete moyini atika libota na yo lokola ezalaki na ntango na Moïse wana mobeko epesamaki ete tika libota na ngai ebima o nkolo yango ekosalama mpe nkolo ngai nazali kopesa matondi lokumu masanzoli ezonga na mboka na yo yango ekosalama libota na yo ekonetolama aleluya aleluya lokumu masanzoli konetolama na nkombo na yo na bule oyo na bule nkombo ya malamu aleluya aleluya tata na biso ozali likolo nabondeli yo lisusu opesa susu na moko na moko emoniseli oyo kouta na nzambe mpe kwa kososolisa bango ete oyo ezali makambo nini ezali koleka sasa ipi tokoka kozala na molongo na yo mpe na liloba no emonisami tokoka kotambola na yo mpe na liloba na yo emonisami
mpe tokoka kozala elongo moko na liloba na okoma yo ezali nzambe oyo na liloba na yo elakisami na profete mpe yo okomaki nsoni na ntina liloba na yo topesi yo merci mpe yo moko na bilakano nyonso ekomonisama na yo na lokumu ya kombo na yo kombo na yo na bule oyo mpe ya bule. Alleluya. Amen. Amen.